devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeneb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bomonique n'a pas 5 minutes. Tout à Mikolo, ce qui n'a pas bandiango, n'a koma koseka parce que na ebisi bino bilenge komikola la et sika na biso et puis ba discours otobondo yoka au président na bino aza président ticket. Azali ko dirigeant mbokate to zali ko yoka yango lisusu te bato yo bazali ko loba na bango na miso batu mais bango moko soki ba vandi ba yebike fachi beto ezali penza fachi beto ezali ko sala parce que ils pesa ngai sengo oromona na vandi ngai moko batu ba bengi ngai balobi papa César makambo bandoko lobela biso bandaka la yango ezali ko salama makambo ngana bandaki ko lobela bino yango ezali ko salama fachi beton président na biso asa noko ya mwana kini omoni makambo koti okoko kota ngulu mate politique babomaka batu Lumumba kufa Muza kufa donc au koti il faut otala nanu ndengi masolo et koti donc Félix Antoine Tshisekedi tanga koti albino il faut na étudier nanu a étudier yango bomoni ba air moko boye kanamba koko ya bazo causer tanga moni allez kanambe football mikolo botu na kanambe soka lingo 5 audience Fatia lobi donc nazana tina na yo lisusu te yo za na ba côté mais batu ba koma ki pressé makambo le kasoki na 1980 balingi donc Fachi beto si sango na un an et ko sala maté ba misusu mona ba ko benga be miso bo Hollande ya 5 minutes oh ba guerre beni oh est-ce que Fachi mutu tango ye ba guerre beni bandi pas Fachi peuple congolais pourquoi to komi boye donc lelo na émission lelo tozali na des sujets beaucoup découvrir ngo binomoko kalate mais vraiment tozali ko banda na note moko vraiment ya mawandenge na lobaka la terre toujours insatiable et engorgeara kaka batu oyo tolingaka donc oyo aza vient na biso penza ngai personnellement vient na ngai parce que na witaki ko mona e kalate na kendaki Liège na koti na vanda kaka na mona ikutu yete na mona kaka atindeli ngai ba bouteille à champagne donc Nathalie boy ah benga taliba Nathalie vient na ngai donc Merijo donc tozali ko lobana donc Merijo oyo penza ba banda masolo penza oyo drum penza oyo système oyo kota penza zaiko machine akauka Merijo bango mutu penza ba banda zaiko donc na mona ki azaki en bonne santé ba epsenga ki azaki un peu maladie mais tant on a mona ki azaki bonne a moninga guto sololi après le binanga non en tout cas petit nanga photo ça l'émission donc vraiment et pesa ngai mawa moko ya makasi mais en tout cas famille zaiko na famille ya artistes musiciens donc vraiment na Clébois original donc équipe Mobimba Clébois original tous allez vraiment ko présenter ba condoléances na biso vraiment le plus attristé na minute vraiment tous allez ko comprendre étape enza présent nyoka longo nyosh azanango donc ezali passe na na motema to monaka publier ki photo moko donc bato tout bazaki na kati ya photo wana basi ba leka bakufa batikala ka bango na oncle Bapus na ye donc photo wana penza ezaki photo moko vraiment ya ko faire réfléchir masolo et belé donc vraiment to bandi na note wana ezali penza eloko moko e pesinga penza mawa donc to ete ko lamuka na lobby donc vraiment to ko yebi sabino ke toko tikate toko landa masolo anati na suka toza même obligé to ke nata na Liège poto la sabino vraiment matanga na parce ngai na suka na kutana gine vraiment na kata Liège na café moko sombelinga masanga to solo li vraiment azaki bien important donc vraiment et salinga vraiment pas si vraiment na maona motema donc une fois de plus tozali ko présenter ba condoléances na biso le plus attristé na famille musicale Mobimba ya Congo en particulier na Zaiko Langalanga donc par le biais il y a Jossar Nyokalongo le président Nyosh donc enchaînement boyebi na mukile zalaka obotami ou bien
okufi donc ezali kobotama na kokufa donc tozali koenchaîner pour na ko souhaiter vraiment bon et joyeux anniversaire na molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi azalaka na kati ya Bundes anniversaire ne lekaki ya 2 jours mais neti tosalaki be émission ya 5 minutes à la musique ate lelo tozali ko présenter ba bon et joyeux anniversaire na maître Magui Mutambai na kati ya Bundes na mwasi na ye mama Mbuyi Musheni donc mwasi na benga ngai alobi vraiment mobali na ngai donc soki atali yote vraiment akoyi kolala te donc vraiment maître Magui Mutambai na maman Mbuyi Musheni donc merci à trop na fidélité na bino une fois de plus maître Magui Mutambai bon et joyeux anniversaire Wumela na kanisi bozali ko mona couple kitoko oyo na kati ya photo donc vraiment et pesa kinga et sengo ya makasi tango ba yepsa kinga vraiment na monique ezali ko pesa nga courage na ebake batu mususu donc avant là il faut vraiment à talanga ce qui a l'alité donc à kotala te vraiment ezali esengo mingi donc avant to enchaîner na ba makambo tozali nango lelo ya ko lobela bino na kati ya 5 minutes parce que ça méchant ko sakana te boyebi déjà na méchant nazana méchant ko sakana te donc vraiment toko ça la pause moropo na sabino lobby samedi donc le 29 dans rendez-vous des patriotes tozali ko yamba combattant munene ya mboka France ngana benga ke les vaillants combattants parce que en plein hiver à sala grève ya faim pendant 2 semaines boye donc ba combattant musuba ya donc ba malade bima ongana belaka bona boyo avanda 2 semaines puis on a à côté hôpital il fallait akufa parce que azwa ki coup de frère ko sakanate donc boyebi ke nazali ko sala allusion na Pierrot Itela donc ngana ben les vaillants Pierrot Itela donc à Rosana Biso samedi à partir de 14h non rendez-vous des patriotes donc Bolanda bande annonce. C'est l'un des instigateurs du combat en France. Il a risqué même sa vie pour défendre son pays en allant même faire une grève de faim pendant plusieurs jours en plein hiver à Paris. Il a été à l'origine de plusieurs stratégies dans le combat. Il a été considéré comme le sage des combattants. Ce combattant n'est d'autre que Pierrot Itela. Il est mon invité ce samedi 29 août 2020 dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Boyoka Oyo Yemoko Alobi. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Ezalingai Pierrot Itela et Fanzobila Imenga Yobe. Nazali parmi les pionniers ya combat en France. Nazali parmi les Oyo, les mobilisants, les Congolais en Mboka France et puis en Europe. Samedi 29 août, nous avons une émission spéciale avec grand maître César Ngadi. Émission à patriote. Pierrot Itela azali invité Nangai samedi oyo 29 août 2020 na émission na bino rendez-vous des patriotes asengi na bino nyoso tout bo benga bo poser ba question na bino ako répondre na yango nyoso tout. Boye belé ko poser ba question na bino pour na makambo ya mboka. Boye belé to solo là. Il est temps que classe politique en Mboka Nabiso va comprendre que il faut tout bima na système to zango lelo. Ba question na bino nyoso tout bo hésiter te bo benga na ba numéro oyo ezali ko défiler na C ya écran na bino parce que Pierrot Itela oyo azali considéré comme le sage ya ba combattant avandaki alobi trop c'est trop il faut congolais à se prendre en charge bo benga po bo poser ba question na bino. Tango ya ko soigner Cécilie tant que créer Cécilie et comme tant que la solution pour le peuple. Je crois bien que les opposants, comme la majorité, tout le monde va profiter de troubles de Mboka pour s'enrichir. Mais le peuple va souffrir. Alors, le peuple va souffrir, alors il est temps, si tout ce que ça ordre de Mboka. Rendez-vous des patriotes, c'est ce samedi 29 août 2020 à partir de 14h avec comme invité Pierrot Itela. À partir de 14h dans votre émission Rendez-vous des patriotes. Ma soeur, vous allez ébélé. Vous posez ma question, tout vous poser. Vous répondre bino, na onga na yebi. En tout cas, vous allez bélé samedi 29 août face à grand maître César Ngadi, l'émission ya ba patriote. Et puis, tu peux sa position pour merci. Dans un compte la participation à Bino samedi le 29
ingeta ndeka na yebisaka bino tokobosana kanda mbete akozwa masolo na mbuchu pe na dikosi. Donc bino mo boyolanda, donc rendez-vous des patriotes il y a samedi oyo na koyambela bino Pierrot Itela o ngana benga le vaillant combattant. Donc boki ndenga lobby, donc ya azali sage oyo ba combattant boko yoka ye moko ndenga sololaka. Donc ba question na bino nyonso tout et kozala bienvenue parce à répondre na ba question na bino nyonso tout. Donc si koyo to koti na sujet na biso ya liboso sujet phare oh lelo penza to vandel parce que ezali ko pesa ngai méchant parce que batu mususu bakomi kosakana na mboka na biso, batu mususu bakomi kosakana na mboka na biso. Donc sujet oyo ya liboso ezali masolo oyo nazali ko yebisa bino ezali masolo ya Vital Kamerhe. Boyebi bino moko avant procès président makambo Vital Kamerhe et kangamaki na nzoto on dirait ye mutu asali yango côté toi kokende 5 millions ezala basango basali ba polo bato basala ba marche tango baye ko kanga Vital Kamerhe bato mususu babandai que linga ke 5 millions balandela yango babando kansa ke soki balobeli yango président de la République bakotange na kati babalukaki. Mais siko nazali koloba boyeba nana vana banda na ebsabino boyebi procès oya Vital Kamerhe à 100 jours et matisi président na biso na niveau moko likula na monde entier ba moni penza que président moko aye en Afrique azako sala ba makam moko nano esalamate parce que besoin se rendre compte que directeur ya cabinet ya président de la République ba sambisiye en direct na télévision na radio donc ba condamné 20 ans nano esalamate ya on a moni que président na biso ba tout vraiment siko na mukili bazali kotia ye penza liboso ya ba président nyoso tout. Mais na lingi na sabino bo kanisa te ke o bilobela o bozolo bago Vital Kamerhe akobima o akosala Vital Kamerhe akobima ka jamais na tibino na défi soki Vital Kamerhe abimi ngai na tiki 5 minutes parce que Vital Kamerhe azalaki nanu condamné te a boyi ba boyele lié ba liberté provisoire pendant plus de 6 fois bongo siko komi condamné ba repese liberté provisoire ya nini. Et puis peuple congolais Vital Kamerhe a yibi mbongo ya l'état. Vital Kamerhe accueilli, c'est normal. Attends, tout le monde a reçu na prison il a excité que sur ba katelio ou bien il faut kufa olia na frère l'état sur aux malade ba kogo traité yote na kati ya prison attends na poto tout le monde a babi marali banda. Sikoyo oya Vital Kamerhe et komi comédie. Mais ce que le bi aza malade ça va ba robimene libanda. Sikoyo to moni mwasi na ye Ami d'Azali Kolobake, malade à Vital Kamerhe, il faut bakende ko traiter yango na Belgique. Donc na ko seka na kanda. Donc ami d'Azo kan sapenza peuple congolais, aza zoba ou bien peuple congolais, azali donc na makambu moko ezangatina. Donc Vital Kamerhe ba dio mindonga la bazalaki na kati ya prison. Ba Jekoko donc presque mourra na kati ya prison. Frank Diongo na kati ya prison. To monate ti le loku tolo bake Edi Kapende azora malade combien de fois tolo bate ke balobo po ya za sokoro non donc Kamerhe etango azoyi ba mbongo malade ezalaki te siko akomi maladie Kamerhe déjà donc au monitala ba misusu au moni ba Kamerhe wana donc bango bazo kansa penza peuple congolais donc do peuple congolais mboka neza bango donc mbongo ayibi ba mbongo wana ko ego tonga be école ego tonga ba biloko belé donc siko Kamerhe akoti boloko même pas un an ba libéré ou bien akene kozwa ba soin na poto e banda kutu boni do bino bomona bato ba yuma bieni ou bien bino bomona Félix Antoine Tshisekedi yuma na bino bieni Kamerhe akokendaka n'étranger te Kamerhe ozala libéré te Kamerhe akosilisa boloko na et puis bino bozo se rendre compte bon bato baza koloba pampa do siko lelo nde bino bozo loba Kamerhe ba libéré après Kamerhe azongi directeur à cabinet mais nga na comprendre bino te bon moi est-ce que bato bakufa susu bon moi ndenge bato bakufa et puis bozo ça bozo bosana ke procès oyo juge akufaki ata preuve ezalaki te ke o Kamerhe te mais babomaki na nani juge akufaki pona masolo donc bino bozo kansa donc ezali seki donc Kamerhe babimisiye Kamerhe après azongi na présidence parce que bato zo bazolo ba oh azakadi azali directeur à cabinet parce que condamnation na ye ya 20 ans ndenge siko asali appel et comme une étiquette en suspens. Tant
tangu bako confirmer masolo na ye ya 20 ans Kamere bako longola déjà basi signé coup na sabino likambo moko na pesa bino confidence donc directeur à cabinet basi signé papier bazo si la ka que soy Kamere ka bou allez lecture ya ordonnance salami do botika ko biso yo amida tika ko biso donc bazo bano bozo ko sambela bosali donc ko sambela bozo senga libération donc vous croyez que c'est comme ça bozo kansa makambango ezali boyibi mbongo ya l'état congolais. Donc, et là qui s'est mis Mobimba, après ce que Bino, Boza Kosenga, va libérer. Donc, fa quoi y l'état n'est Kamere. Donc, au moment de Makambo, et puis peuple congolais, Botika Kosala, à ta peuple congolais a rankignité. Mais peuple congolais, to yé ba Makamni Tolingi. Kamere, bon, imaginez ce que qui 5 ans, il va combien? Donc, Kamere a cause la liberté, Kamere a cause soins médicaux na pototé, Kamere a cause la bolo qu'on a yé na souka. Boye bakayango et puis bokanisa te que Félix Antoine Tshisekedi azayuma Félix Antoine Tshisekedi azayuma te bomondenga mema masola Kamero mukolo Kamera kendaki na convocation te na invitation kaka na tribunal nani jou wana ndimeke de Kamera otikala nani ndimeke ke Kamera odinda bato bandimaki te à un jour Kamera zo solola na président mais tant que a dindi donc bokanisa te que président Félix Antoine Tshisekedi ayuma nazob sabino boye balikambo soki président Félix Antoine Tshisekedi alingaki bakanga Kamera ete mbele bakanga ete donc ndenge atiaki yango bakanga ye boye bake bakangi ye libela Félix Antoine Tshisekedi atali makambo azo tala bo oh moko Félix Antoine Tshisekedi azat dessus à constater par rapport à Kamera et puis abandaki ko défendre ye à défendre tina suka monique comme na niveau mo a ko so informer bien fa quoi Rosimisanga Yombo Rosimisanga touche fona bois qui ça bois qui sie posé mbala moko na télévision na radio c'est salama donc botika dossier on moni makamsu so beaucoup mo lo bezo énervé bato donc yo ami do vandi na lo bake mobile no maladi nini yango yaza nango ba ndo traiter na poto atakutu azali maladi bako traiter kaka na kisasa akobimaka jamais dobino bomona bato bazo baté na pesi les gens j'ai kokwa zalaki na boloko kuna na prison Franck Diongo na prison. Dio Mindonga na prison. Nani angwa bimisaki bango ataba soin na libanda nana bimisaki bango. Mais peuple congolais botika babilo mususu. Botika babilo mususu peuple congolais makamsusu bozol ba yangona ba école mususu ba komi komona biso neti bazoba. Place accueilli appel naye appel elagi cité que ceux qui aux yeux appel ba kolongola la prison. Bon moneke petio donc magie. Azaï na 18 comme na 24 donc Kamera tanga zonga kuna ko kuta na jijo asambisa kiye jijo so ke PC collé Kamera rozo 30 donc botika ba masolo wana et ko salamaka jamais Kamera obeta boloko na ye grâce présidentielle a kozwaka yango jamais donc yangona sujet liboso o tolingaki vraiment ko beta c'était ezali yangona donc tozali ko marquer une courte pause parce que boyebi que la famille Club original ne cesse de s'agrandir donc tozali na Jerry Mukuna o bomone ki première émission na ezalaki na pasteur yazo salaka masolo ba pasteur donc cette fois-ci azo Mbappé pasteur mususu donc le pasteur Francis Lola donc vraiment azali invité na au son de la trompette donc na Tchelibino Bolanda bande annonce ya émission wana bientôt sur As Media Congo et Cléboa original. Votre émission au son de la trompette reçoit le pasteur Francis Lola, celui qu'on appelle l'ambassadeur de la paix, Batela Kimia. Pourquoi ambassadeur de la paix? On le saura. Pourquoi Batela Kimia? On le saura. Et cela va se passer sur Cléboa original, simultanément sur As Media Congo. Vous ne serez pas déçus. Avec votre ami Jerry Mukuna, avec une émission taillée sur mesure. Chers amis, un rendez-vous à ne pas rater. Un rendez-vous à ne pas rater, s'il vous plaît, au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Une émission taillée sur mesure. Nzambe Azosala. Nzambe Azamakasi. Torotuna. Mituna. Yako pesa biso biyano. Boza yako sepela. Eko leka na au son de la trompette nan de konabino Jerry Mukuna. Oyo akoyambela bino pasteur Francis Lola. Francis Lola oyo bino nyonso boyebi
Oyo Alubaka, Achaka Mai na mon côté. Ce sera un vrai battle entre moi et le pasteur Francis Lola. Et ce sera bientôt sur Clé Boa Original. Togolo Babo Solo, Obebo Solo. Ce qui mituna ezali, Bobe Maara, na numéro nabiso, il y a Clé Boa Original. Pour n'avoir pas sa mituna nabino autour kotuna ndeko. Rendez-vous à ne pas rater. Rendez-vous à ne pas rater sur Clé Boa Original et As Media Congo avec Jérémy Mukuna dans votre émission au son de la trompette. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Alors, très longtemps. À bientôt. Donc bino moko bo witi kolanda Jérémy Mukuna akoyamba pasteur Francis Lola donc ye mission na ezali kaka po na koyambaka ba pasteur. Mais sikoyo avant to enchaîner na sujet na biso mususu na lingi na loba eloko moko ezali ko pesa biso mawa na pasi na motema boyebi ke to loba kiango il y a de cela quelques semaines na émission na biso parce que tozali ko comprendre te tozali ko lobela Lukunku Sampu Benoît Lukunku oya bandai ko pesa bilengi na télé zayi o penza soko moni donc présentateur oyoki na elengi na télé zayi to yebisaki binoke akufaki na kati ya Portugal akufa pona corona te akufaki même avant masolo ya corona Congo ezwaki décision balobaki ke bako rapatrier corps ya Benoît Lukunku parce que Benoît Lukunku asala ebele po na télévision na biso asuki pe na sukwa ke azali attaché culturel ya ambassade na Portugal ndengi tozali koloba lelo presque un an yango ezali kokoka Benoît Lukunku corps na ye ekangama kuna na morgue mwasi na eti lelo azali na mabele donc tosengi penza na bakonjo balandaka biso vraiment tokoki kotika mutu lokola Benoît Lukunku te donc azalaka bo et puis bazwaki engagement ezwamaki ke Benoît Lukunku il faut ba rapatrier corps na ye tomoni awa monjali to sepeli monjali acteur comédien munene akufi mbala moko corps na ye zongi tala ba honneur basali to sepeli tomoni quand même ke mboka na biso ba bosanaka bato basalamaka malamu te neti monjali ndenge lekaki Lukunku quand même soki lelo ba télé zayi na biso ezali donc so bazo tanga présentateur animateur o basala penza bisengo o penza zo talo zo ke lengi Benoît Lukunku azana na kati be tisiko presque un an Benoît Lukunku ko na ye bakunda te etikali kuna soki au moins beaucoup rapatrié te bolo ba quand même ou bien mbongo bimi bakunda ya ta na Portugal parce que azana banane na famille na ye donc nazali ko loba lisusu ke Benoît Lukunku o bozali ko mona to lakisa bina ba photo ti lelo corps na ye akufa ti lelo corps na ye ezali na morgue moi si na ye donc avandi kaka na se donc ezali normal te yango to sengi na ba konjo bazo kolanda biso balanda biso vraiment basala quelque chose concernant Benoît Lukunku donc avant toi enchaîner tozali ko marquer sous une courte pause publicitaire boyebi partenaire na biso asika fret maritime Feli Mosengo boyebi eloko ezali vraiment ya ndenge mususu na kata fret wana ezali ke boyebi mutu ebele oza na mutuka oza na camion mais mbongo ya kotia na mai ezate mais na fret maritime Feli Mosengo okei boseli ba papier mbongo bako récupérer kaka na kisasa donc bolanda bande annonce bino moko. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te livrer à domicile sans un bon oteki c'est parti Holanda to kutasa bilongo za figuré na de France. Il y a un millier à Matinda, ils ont tant des années. Mais à un certain moment, il y a les cabarets, tous les cas, tout s'est rattrapé pour changer la réseau de la connexion. Conteneur Yango, il y a un live, il y a un plat à Bruxelles, il y a un 11 verse. Facilité, tu as remarqué qu'il y a un réseau, il y a Matinda, il y a des difficultés.
Massa a payé car bien, Abundi a chargé. Massa a car, a chargé 207 na qui narrati. Vous en a car na voiture, Chaba Bilokos na kati qui narrati. Au yé, tout ça, il papier, tout ça, 30%. Voiture est comme na Congo, on a fret dans un conteneur. Dans la hauteur, on a teki. Dans le long, il fret dans un pourcentage. Il y a le reste. Bon, bon, il y a mieux. Bon, il y a mieux sur les signes. Deuxième bord. Tindiga, donc la caméra va bouger parce que dans les couleurs. Les couleurs dépadent pas. Modération! Il y a un bord de monde, donc bord est au Kangama. Là au Kangama. Sur le site, donc bord est Kangama. Bord est Kangama qui toque. Bon, deuxième bord, là au Kangama. Tindiga, il y a un mouvement. Tindiga. Deuxième bord est Kangama à suivre. Donc, Binomo Botolanda, donc fret maritime. Feli Mosengo et Zosalama Kambumo Konan ba fret Moussou salité donc vraiment to sepela to chabana ya mboka poa donc et puis za fret moko pas comme les autres donc bozwa ba numéro zali ko défiler bo bengi bo stalina ye donc kuna solution zali po na makambo na bino nyonso tout mais avant to sugi ça 5 minutes à lelo parce que 5 minutes à lelo zali ka 6G auto ngaloba ya caméra parce que peuple congolais mboka wana bato musu bakomi kosala nango donc yo mosa kamera ozondo tia mbongo liquide ya ba 450 millions ya liquide 450 000 ya liquide ozotia na banque ozolo ba gezali ba donc ezali ba cadeau ya mariage na yo et puis ba ko découvrir siko que na société wana ya libanais wana ezali nango Samibo au bando le bezali ya libanais ezakutu ya libanais wana te ezali créé par donc caméra na moi sinaye bon lelo bozo ko fiotola mbanga boyebi bino mo ke bo yiba mbongo bozali ko fiotola mbanga est-ce que ezali normal na makamba boy donc vraiment yango na ngena beta sete na makamu susoyo na ebisaki bino biso na 5 minutes ngana zalaka objectif na lobaka makambo na loba na changera bi changer la te to moni dès le départ na ebisaki bino ke Pasteur Mukuna makambo mboka ndengi azali ko défendre président na biso na ndengi aportaki plainte na Kanambe wana to féliciter to ko tchaye poids et puis makambo na epé oyo bakangaki kuna ezalaki violté donc alia petite wana ba viola été parce que azoki tant ko filmer et puis azobeta ba crime de léopard ya bisengo donc ba viola été donc ba lia ye na Pasteur Mukuna donc tango bimi ba to basani ba bosana biso to ko bosana ka yango te mais to sepeli état de droit et sali Pasteur Mukuna parce que viola quitté mais alia ki petite wana a viola quitté mais alia petite wana c'est un boula parce que ma sola sala qui na kata kaba mais maikuna soka lingo ki ma première fois rendez-vous deuxième fois troisième fois ba no lionaka donc aux petite mokosa boula donc au beta ma solo te wana to ko bossa nango te mais Pasteur Mukuna to défendre na makambo mboka ya politique makambo privé to ko défendre ka été parce que ba pasteur ozomona ba pasteur ndeng ba komi ko bima ba zako ba bandoko zo mbongo donc bino mo bozali ko mona ba pasteur bazali ko bima oto bandoko lia mbongo Kanambe poto endormir peuple au moni ba pasteur tant couronné yaki ba monaki yango te ba pasteur lelo ba komi ko tia ke bateka ba masque au béni donc ba pasteur bazali ba aventurier wana penza to ko c'était bazali ba aventurier ba pasteur musu soit bien bazali na mukina biso kuna Congo mais bazali ebelete donc Pasteur Mukuna alia petite wana to lobi ango to répéter alia petite wana mais ezalaki violté to sepeli état de droit sali makambo nango eprouver que oko kota na boloko pe obimi donc Pasteur Mukuna alia petite wana et puis azali pasteur a liboso ta sala makambo wana ba pasteur ebele basala ba makambo wana ba bomba ba mambala ba bomba ba masole belé donc wana tokotika yango te mais eloko susu tolingi to beta sete eloko lisusu tolingi to beta sete yango na mutezo pesa biso lelo passe pesa biso pe kanda Pasteur Mukuna bimi donc Pasteur Mukuna toza la claire Pasteur Mukuna soka bimi ezali justice mute bimi sié justice certes ezali oyo Félix Antoine Tshisekedi asali ya état de droit mais ezali Félix Antoine Tshisekedi mutu abimisi été parce que to lundi conférence de presse Pasteur Mukuna azoko sa ambiguïté azolobake donc nazali ko féliciter président de la République na intervention na personnel kenga na bimi Pasteur Mukuna tiko ko sa président de la République na buzoba na yo parce que donc yo kotaki na momiana na kacha karno donc memaki président de la République kuna terre donc ceux qui va libérer yo ezali président de la République té président de la République il n'a rien à voir na kati ko koti sa confusion té
donc soki balibere yo batali bango mo badossier procès elekaki batali ke ozali te ke oviolaki mais kokotisaka te ke o président de la république moto asali intervention soki ezalaki président de la république ye moto azokipe makambo ya justice mbele bakangaki yo te mais pasteur mukuna kokotisa président de la république na buzoba te ko bando ko saye ke o bando lobake na bimi na félicité justice à mboka au président de la république asali mais ko kosa président de la république na buzoba te o bando ko mona bato ba mona netike donc makambongo et comme soki donc ya on moni ke bato ba comme le ba moni donc eza makamba luba ba libérer donc président de la république n'a rien à voir na libération na yo soki ba libérer yo ezali justice à mboka muté libéré yo ça n'a rien à voir na président de la république donc ko sa buzoba na yo te oyo ya président de la république na kati donc to remarquer pose ya suka donc boyebika ba partenaire na biso partenaire oblige tozali na deux partenaires na biso donc Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs donc Bolanda deux partenaires na biso donc à tout de suite restez connectés sur cleboisoriginal.net. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV mais ma biso n'engozo ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, Bilo Mongo Boito Landa, donc, partenaire Nabiso Nabenga, partenaire éternel, donc, Sepela TV, na Romain Ilunga, les grands traiteurs, donc, vraiment, na Sepela, parce que, idée, ezali, ndeng to tchaka bino na 5 minutes, consommons congolais, na zo Sepela, ndeng bo bengaka, et puis, bozali kozwa, contact. Donc, to comme presque à la fin, il y a émission Nabiso, mais tozali ko beta sous c'était, pour na ko yebisa bino ke, donc, kamere, na, moi si naie batika ba jeuna bazo sala do président de la république aza yumate to yebi ba jeuna soki kamere lelo bande ba lo ba ke akende Belgique bilo bandi penza ke kamere so ko Belgique azong
caméra obeka soki ba bimisi libanda bino organiser penza ke caméra akozonga kate donc caméra akobimate donc te tonso bino caméra akobimaka te caméra obeta 20 ans na ya lubwaku to yebite na appel lem soupe eko bakisa ma 30 ans donc botika babilo ka pamba na peuple congolais omoni totika osala na mboka na biso totika kosaka na mboka na biso peuple aza komona vraiment président de la république aye aza ko chama solo o penza ke peuple congolais commune sengo botika babiloko moko donc babiloko moko ezanga tina parce que caméra zo mérité libanda te soki caméra bimi libanda bon siko ba misuso ba yibaki ba kokota na boloko ndeni et puis bozo bateke li solo o ya caméra ya 100 jours président na biso azulu pemba kosaka na te et puis président na biso akoki ko sacrifier 5 ans na été akoki ko sacrifier mandat na été pour na fa connaître caméra obi que caméra trahisa donc président biso Fachi caméra trahisa président biso Fachi après que confiance tala makambo sali donc peuple congolais tolinga to beta sete na likambo to tika te puis ya passer muku na yebaka ke soko bimi na boloko ezali justice ezali président Félix Antoine Tshisekedi mutabimi siote ezali justice donc au code saka présent na ba masolo moko boité oyo ezali na tina moko te donc to komi na suka émission ndenge na bisa bino kake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires suggestions observations même critiques donc n'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site internet cluboriginal.net boyebika so na komi na suka il y a émission donc vraiment base donc yango nde makambu base vraiment nakobosa na raté base donc yango mute sima makambu yango mute comme ça président de la République président donc à partir de Genève président Betty Chitasima akoma président donc nakobanda lelo vraiment nakopesa vraiment bambote belé kuna na États-Unis d'Amérique plus précisément na Nord Caroline Charlotte pour na kopesa ma Béatrice Lenzo maman na princesse na mobile na ye Marcel Lenzo Balbo kuna na Caroline du Nord na Charlotte donc merci à trop donc mobile na ye Lenzo Balbo asekisa inga lobi non moi sinanga ndenga linga be mission na yo ndenga za fanatique na yo na koma ko kana zuwa donc to sekaki mabenga bio monsieur Lenzo Balbo yo zana ye kuna nga za musika et puis ya linga ngai kaka na compte be mission ba masolo mususu tout ça yom to développer ngo donc ko banga to ko sa zuwa te parce que ngai eloko moko te ngai ga ezali na cadre émission donc Béatrice Lenzo donc maman la princesse merci à trop na fidélité donc na 5 minutes avec César Ngadi na keisi ko na kati Israël pour na repesa Dieudonné Kasonga na kati Israël ba mbote belé parce que merci à trop na fidélité no na nyoso tout au salaka na kati ya groupe parce que vous allez parmi bateau bazali vraiment actif na kati ya groupe donc merci à trop Dieudonné Kasonga. Natikal toujours nazongi lisusu na kati ya Amérique pour na repesa Babi Kisinga zape na kati ya groupe donc merci na yo nyoso to sala na kati ya groupe na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga kuna na États-Unis d'Amérique na keisi ko na kati ya Bruxelles pour na repesa donc Blaise le bourgeois donc na kati ya Bruxelles merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi siko nazali ko pesa mbote na José Zabamenga merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na keisi ko na kati ya London City, London City na kobosa na ngote. Merci à trop na José Kano ki kakamene, maître Wera Mukuna, maître Raja Moule donc bango bazali benza bato balandaka biso kuna na kati ya London City. Bon na kobosa na te na kati ya Tunis po na kopesa mbote na kati ya Tunisie na petit sœur propre Linda Pemba, donc petite sœur propre, Linda Pemba, administratrice, il y a groupe César Ngadi, les amis de César Ngadi, na Sepeli, donc mon thème à Penza est Komi Kimia, parce que Nengo Zali comme la groupe, donc Nazali na Sengo Makas, donc petite sœur propre, Linda Pemba, na Kata Tunisie, donc merci à trop, na fidélité, na 5 minutes, na Nyo surtout, aux Ali ko Salapo, na administration, il y a groupe Nabiso, Ozali na Kata WhatsApp, les amis de César Ngadi. Donc, si koyo tozongi kuna na Kata Seine-et-Marne, pour na kopesa, donc, petit Nabiso, Gigi Chibangu, merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc toké na katia Paris pour na repé ça DJ patron donc bambota trop parce que yeso na feti azo animé feti ezalaka esengo ebele donc DJ patron Milandu
ba mbote belé esika yo ozali. Donc tokei sikoyo nakati ya Saint-Denis pour na repesa donc Blaise Zebele donc ba mbote ebele esika yo ozali. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko bossa na été Kanambe fozwa masolo na mbuchu pena dikosi abu pia to vandi tranquille na mboka na biso. À très bientôt. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis, bon, les Camerounais, au sein d'un c'est vrai, tu